Fidèle d'History na Kinshasa. Fidèle d'History na Brazzaville. Fidèle d'History partout avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe. Tuye lisusu na film oyo. Film eza kitoko. Film eza gu. Film eza lengo yo wapi. Fidèle du Mauve Production, agence de marketing et de publicité. Mwana ya ténèbres, ozoluka nini awa? Na ekotelemisa yo, kopekisa yo keba. Ngai, onzo woma. Mwana mwasi ya monene ya Nevigade. Ndeke ya kitoko oyo apimbwaka likolo. Akoki jamais kozala arrêté. Epa ya moto lokola yo, moto ya molili, okoki jamais. Sikoyo, keba, oko regrette keba. Filme bandaka gu. Liwa, oyo zoluka. Ekotika yo te. Ekozwa yo, ekokanga yo. Bongama omikunda poko kundama. Du nouveau na Kinshasa, Credit Shop Africa. Credit Shop Africa eye na Kinshasa, bana Congo. Credit Shop Africa eko facilité bakongolais na bakongolaise nyonso pona kosomba biloko na bino ya ndako, pona kosomba ba télévision, ba ventilateur, ba congélateur, ba fer à repasser. Credit Shop Africa eyete filmo eza kitoko, filmo eza gu. Pwa nozo kanga nzela nanga nazomona koza na respecte, ozamna na respecte na onga naza na ebisa kyo nini, na ebisa kyo te kozala mosika ya prince, na ebisa kyo te bongo soki naza mosika to kosala nini yo nani ozana ni vraiment yo tidioko eso pade mutu na yo ozamu liboma ye tika na rappeler yo soko zo sakana na moto kanisa na kanisa nini moto ngonde yo esengelo remercier Nzambe pesa Nzambe merci na zana mera mabete sinon ngana kata mutu na yo kangai nazana kobanga yo te na kobango ata mokolo moko te pe na kobanga yo te n'importe quoi zoba moko belekisa na leka tidioko ngai zoba ngai mwana moso abenga zoba ngai nazolota obende nini Kinshasa Brazzaville opportunité à costabiliser ndako na yo yango yo na Credit Shop Africa eza na makasi balinga te mabelo ekokoma ya ngai nalobi yango pe bakokanisa mokolo ngai prince moko yo héritier ka moko pe bakoko bundisa te mabelo yo ekopesa mela ngai naza prêt ya kodefie banzambe nakobanga mutu te mabelo yo eza ya ngai nakozwa yango mabelo oyo eza ya yo te okosala yango oloni meza ya yo te papa mabele oyo eza ya ngai
et nakosala nyonso nalingi na mabele oyo. Nazo rappele oyeba eke mabele eza ya banzambe ya bango moko, eza ya mutu te. Banzambe de banani papa, banzambe banani? Pona nini banzambe bazozwa mabele oyo? Pona nini? Mwana olangwe, oui, na langwe olingi sopesa nga pesa na mela na yebo na zoloba pe na ko abandonne te mabele oyo likola banzambe. Mwana mobali na ngai, mabele oyo eza banzambe. Mwana nga mobali, nazokanisa ozo maîtriser bien mabele oyo, ou bien etinda bapaka baya kofungolo matoi na miso to pe obosani histoire ya mboka oyo. Tika na yebisa yo mboka oyo eza na bibeko pe zo kwa pate na bakoko. Papa pano za kwa jio ka mutu moko boye nazingi na rappeler yo oza roi, oza na pouvoir na mboka oyo. Okoki jamais courageux lokola lâche. Tokoki ko gagner na mabele oyo. Oyebi combien o toko gagner? Toko diviser mabele to teki yango to kabolo kanga munoko na yo. Bien. Ezani nango papa. Kala mingi te nazobala. Nalingi mariage nanga marqué esprit ya bato nyonso. Nalingi bato nyonso tu na mboko balobela mariage na ngai nakoteka mabele oyo financer mariage na kanga munoko na yo. Olingo teka mabele so patrie na bakoko. Raison eza nini? Po na mariage kaka ko marqué bato. Oza liboma, oza vraiment liboma. Papa, je crois que naza clair. Na côté comme abelelo, peu ko sangele côté. Mutu moko te. Oya koki ko kangangai. Ona lobi yango nde ko sala mama belo ko za ngai. Nazo ko pe pa na ngate. Combien de fois na convaincre ye? Ngai bate so na ko sala nini? Prince na ngai. Mabele pesa meli na moto moko te zaka ya banzambe yango ndeza problème. Problème penda makasi nde zake banzambe ba bato te. Est-ce que banzambe ko salela bilanga? Banzambe ba kokolo na masangu ba kolo na kwanga. Ngana lingina so mabele oyo. Pe ko teka yango. Oui. Banzambe ba saka bilanga te. Prince na ngai. Ozana droit wana te ya koteka mabele oyo. Soko mekiango. Komemelo problème ya makasi na mutu. Koloba teke na loba kite. Mais ozoloba nini? Ezala yo to pe papa na ngai moto moko te ko empêcher ngai na teka mabele oyo. Na yebi ke oyo kinga bien na matoi na yo. Petika na yebisa yo ke mabele oyo banzambe baza ba imete ba koki jamais koya kolona, ba koki jamais koya kobuka biso nde sengeli to salela, pe biso nde sengeli to teka ngo. Nous connaissons Koukware. Samba biloko na yo ya ndako na Credit Shop Africa. Okoki jamais. Kanga ko kaka ko intimide nga na bina kosala. Oyo kanga na bina kosala ko pe biloko moko te komelanga. Eloko moko te. Okanise ke nazobanga. Ozoloba nini? Nakoteka. Oyingolo ba eke banza ba kwa ubunda na ngai. Bazana maboko te bana makolo te babima na mona bango. Okaseke na kolonga. Banzambe wana o banzambe boko saka biso na liso nengo te biloka pembe boy ezaka couleur kanga munoko na yo soto sali geste mo ya koteka mabelo oyo okomona makambo okome na kosala
na mona makambe comme la ngai n'importe quoi na lobeke na kobanga te banzambe nde banani film eza kitoko film eza gros chéri yebisanga likambo nini liboma wana bobola wana mutapasi wana apesa nzambe merci nazaki nimera malamu te o ya bien ya mabe te o nina ngo zoloba ti dioko bien si bongo nani mususu ti dionko asali nini liboma wana azwi courage ya kotelemisanga mpe insulte nga finganga asali yango vraiment oui mpona nini yoka nayebi te relation oyo oza nango na ye me yebisa ye kebisa ye ameka te na yo nalingi na yo te soki ameki na yo akomona ok me yebisa nga nini nango solution ya makambo ya kostabilize biloko ya ndako eza kaka na Credit Shop Africa Credit Shop Africa okoki kosomba congélateur télévision na yo tidioko est-ce que yo zolingo bundisa mwana mwasi oyo mama nabundisa te mpona nini yo kasi poza na famille riche nde sengela intimide nga nakondima intimidation na ye te nayebi te soki nini yango ezokomela yo mwana ngai tidioko mwana wana azali mwasi ya prince etalinga te ye nde moto abandi kotelemisa nga nga nafulekaki na nga na nzela atelemisi nga na nzela ya lobi na nga ke o nameka te nakeba natika prince aza ya ye ese bayebi se prince aza ya ye babota prince mpo na ye ese nga mo nalinga prince mpe prince moto alinganga mpo nango na ye neza nini ye soki aza moto mbongo aluka bata mbongo tidogo nalobi o nalobi fami wana baza na mbongo tidogo mpona kosomba biloko ya ndako olingi osomba biloko ya ndako na crédit mais Credit Shop Africa ezali te Credit Shop Africa benga bango na 084 70 14 447 olingi mpe oza kabiniste osalaka quelque part olingi okoma membre oza chauffeur olingi okoma revendeur ya Credit Shop Africa benga numéro oyo 84 70 14 447 Credit Shop Africa solution mpona kostabilize bandako na biso mwana nga mobali mema biloko oyo epa ya roi yebisa ye tina famille ya Chizimo kala mingi te tokoya komona ye na ndako ok merci tabango vraiment za bien tifa kosepela na ye oui akosepela nango aza mokonzi il faut kosalaka ye toujours surtout aza mpe bokilo ijoma ndenge nini mwana biso ya mwasi azongi te nde epa akendaki aye te nazo comprendre te mpona nini aye te ti sikoyo fo toyeba problème yango nini oyo ekomeli ye mpona nini yo mama okotuna mwana te kesio nini ekomeli ye kende koluka ye benga bagarde luka bagarde baluka ye nini yango boye ozanga bolembo boye ndenge nini papa siko nasala nini aza mokolo te ayebi makambo azosala ono igwe naza dérange na comportement mwana nga mobali oyebi eke azolinga teka mabele ya banzambe mabele ya banzambe akomeka kutu te mabele ezoko apateni kaka epai na banzambe nayebisaki ye ayoki ngai te aza koinsiste atekango esengela yeba ke soki ameki malédiction ekolanda ye soki ameki malédiction
Yo moko yebi prévenir yo Odogu Igwe Odegu mwambala nazoka ngati nazobanga jari ya rwanini oya kokoma aza vraiment lolendo impoli azolobela nga na arrogance na lolendo na lofundu nyonso ezolakisa eke akoki jamais akofanda kiti ya bokonzi akoki jamais Igwe oyo eza vraiment problème moko très sérieux tokoki kozela te il faut tosala eloko moko papa tosala eloko moko oyo kotika na avertir oyebi makambo banzambe basalaka na mboka oyo nayebi nini tokosala tosala nini onogu naza vraiment na soni nasala nini nazokanisa eke na perdre vraiment royaume na ngai non te koloba bongo te nazondimisama ke espoir ezali akoki kozwa mpe mutu moko akokodike ye aza makila na yo kolemba ye te roi na ngai akoyoka akozala malamu zala kimia en tout cas nasengi yo zala kimia roi Crédit Shop Africa RDC nakoboma ye zala calme problème yango eza nini ozosilika nini yango ekomeli yo yaya nini yango ekomeli yo ozosilika boye mama soki idoko atiki kokanga banzela na nga te nakoboma yo idoko asali yo nini okoki koimagine zoba wana atelemisi nga mpo abeta nga abeti yo nzambe esengeli azala liboma o akosa buzoba wana ndenge nini abosani oza tata na yo beti zone eza nini yebisa ngai abeti yango mpenza abeti yo wi zoba tala zoba oyo fami ya bobola fami ya zoba alinga nsima mwana nga moko ya mwasi aza liboma na motu na ye nakoki jamais kotika zoba wana simba mwana nga ya mwasi soki asi mwana papa asala eloko moko esili papa tokende na kati nga nazokende kuna mama no aza na raison tidoko okoki kosala conflit na famille wana te bakoki kosala nyonso etali nga te oyo eza nga ya motu eza prince nga na olinga prince bango bakoki kointimide nga na bozwi na bango te bozwi na bango eza problème na nga te yoka comprendre ngai papa bato ya mbongo mama na ngai nazokosa yo te baza capable ya kosala nyonso tu zala mosika prince tika prince pardon zala sage pardon mibikisa ozaka mwana moko ya mama na yo mibikisa o yebisa ye nga nalobi azoyoka te aza toujours wana ya kotelemela nga nazopekisa ye na famille wana mama nazokomprendre yo te mama nini yango na ngai botika nga nasala choix na nga eza choix toboyi te mais eza risque zala mosika ya prince esa nini mibali bazebe na mboka oyo tidiogo yoka ndeko na yo ya mwasi azoyebisa yo tika prince banga makambo tidiogo alobaka ye kaka na prince ozo permettre vraiment nga na incite yo to mpe na fingo to mpe na bengano awa tika nga na prince Crédit Shop Africa RDC epesi opportunité ya kosomba biloko ya ndako na crédit benga Crédit Shop Africa na 084 70 14 447 ozomona parti awa tina se mai kuna nalingi eke olukanga bato 20 mema bango awa baarrange yango nangi nateka yango prince na ngai mabele oyo eza ya banzambe betise nozoloba na ngai oza stipule to mpe nini nabilukilanga bato 20 personne basomba awa nalingi nasomba yango mpo na mariage na ngai nateka yango mariage na ngai eza mariage meilleur oza comprendre nga te
anyokwa miyuku migu film oyo kitoko nazoleka kaka nzambe ya bato nzambe na ngai prince olobili olingi oloba nini akanoti nalobi naleki ondokwa alukela nga bato babongisa place oyo nalingi nateka ngo okoteka ngo te naza prince ozeme na odacha fitiri roi na bino roi ya royaume oyo eza mabele ya bakoko tikanga na yebisa yo banzambe baza ebele ifulodi ifuliyi ifulungu ifuluboboti ifulaboti baza na kati ya zamba okokoteka ngo te pesanga nzete wana pesanga machete tala tikoyo prince ngosala nini fongola miso na yo prince nabondeli yo fongola miso prince tika nazomona yango nazolakisa yo ke nazobangela kosala bongo te prince kosala bongo te prince banzai baza wapi banzai baza wapi tension prince aboyaka koyoka prince alobaka koteka mabele ya banzambe baza na makolo te yo moto ya teti landa filme oyo naza vraiment reconnaissant nakoli oyo tindelaki nga na ntabo tindelaki ngai na remercie vraiment en tout cas prince oza komérite bolamu oza komérite nyonso vraiment nasepeli naza vraiment reconnaissant osali vraiment malamu merci mon roi nazo accompli ka devoir nanga etant que bokilo na yo futur bokilo toloba nano mpo na yango naza vraiment déçu mpo na arrogance ya mwana nga mobali azosala makambo terrible oyo ezopesa ngai esengo te roi na ngai eza kaka ke age aza na age moko oyo omoni nazokanisa ye ke na temps akoki kochange eza kaka temps moko esengeli bagesto bazalaka bongo nazokanisa te kaka kochange na lolenga azoma vi na ye wi roi kozala presse te biso to bagete tozalaki bongo nga kuta bazalaki fi moko très dur arrogant mais lelo oyo nakoma responsable naza figure munene na royaume oyo donc jeunesse ezalaka bongo en tout cas meka kopesa chance oui en tout cas pesa chance toza na kondimisama eki ya kochange en tout cas zala patient oyo nazokanisa eza kake mwana mobali oyo nyonso oza nango mposa eza ke azala malamu mais ezala kimia eza bongo yokelanga patience d'accord napesi vraiment merci roi na ngai olingi osomba congélateur osomba biloko ya ndako cash to mpe na crédit naza vraiment nazela koepana na sola na yo nini yango lisusu oyebi te mwana ona aza mwasi aza na ndako non nayebi te oyebi te otiki atambola akelaka ngisaka bana nga na nzela akende vraiment atelemisa mwana nga mpo abeta ye ne na comprendre te nini yango asali ni oyebi makambo asali te adji courage mwana mwasi ya kotelemisa mwana nga ya mwasi future reine ya mboka oyo mpe ainsulte ye kaka mpo na yango nde otomboki ngai eledi oza sérieuse oui mpo mwana ngai yebisinga ke mwana mwasi nabetaki ye ye nde moto atelemisaki ye ye nde moto azopekisa ye alinga prince te nedi
Nedi yebisa mwana mwasi ke atika buzoba atika prince soka lingi fina ye azala mosika ya prince. Oh Nedi kaka pona prince mais nazo comprendre yo te mama pona nino zo permettre mwana yo ya mwasi ya ko se trouver likolo ya mobali prince oyo kutu ye moko azate na tante mama tika bana basala choix na bango moko neza desi pona yo kanga dagu esengelo sala keba pe kebisa mwana yo ya mwasi nalingi buzoba te na yo ka susu te ke na ko buzoba wana na ya pe ko avertir yo te oza na intérêt ko yo kangai sikoyo kende ko yebisa ye pesa ye message oyo zala sage nga na zongi bon so na sala yango te soki na sala yango te osala nga nini soki ameki lisusu mwana nga akobete mpe akobete lisusu oyebi nini naza capable ya kosala esengeli oyoka ngai film oyo eza kitoko. Merci na bafidedian, merci na bafidedian nyonso mpona kosomba biloko ya ndako, mpona kostabilize ndako na yo. Esika eza kaka moko na Credit Shop Africa. Credit Shop Africa epesi yo opportunité ndeko na ngai mwasi. Credit Shop Africa epesi yo opportunité ya kosomba congélateur, télévision, ventilateur, ba meuble biloko ya ndako na mbongo ya muke pe na niongo. Mazingo noke mwana ya mwasi mama na onde adako na moni penda ki operde mutu na yo po ndo kotelemisa mwana ngai pe ofinga ye soki siko na deside na salo mabe ndenge ozwi décision ya kosarrange na mwana nga papa pardon kaka munoko na yo nazoba yo zoloba ozwi nguya wana wapi makoki wana mbala nsima oyo koagir bongo ozwa mwana nga otelema na ye ofinga ye obeta ye okomona makono osala dégage longwa zoba tala ye kuna zoba atelemisa mwana nga ya mwasi awela na ye prince zoba merci na bafidedian, merci na bafidedian na nyonso mama omona ndenge afingi nga mpo na mwana ya mwasi tijogo nana yebi mazi na mboko oyo te aza riche aza puissant pas influent roi yebi ye très bien aliaka na roi pardon nalingi ba problème te mama etalinga te azala nini etalinga te nga asala eloko te boni boko mama ozobanga bango mpona nini tozobela mamba bolingo tobe mamba bozwi te eloko moko te ekomela ngai ifo yeba ete nga nazobanga mutu moko te nga nalingi prince alingi ngai Credit Shop Africa RDC epesi opportunité ya kosomba biloko ya ndako na crédit benga Credit Shop Africa na 84 74 447 pona kosomba biloko ya ndako Credit Shop Africa epesi opportunité na ba client na ye nyonso ya kosala ba achat en crédit okoki pe kofuta transport en crédit okoki kolia na restaurant en crédit okoki kokota na bar na boîte na hôtel en crédit grâce à Credit Shop Africa papa tozongi bozongi malamu mwana nga mwasi bozongi malamu oza na bonne humeur te papa oza na problème ndeko na yo ya mobali azomema soni na kati ya royaume oyo papa posa na eza nini azoplanifie ateka mabele ya banzambe nzambe o name ese abungisi basansi na ye ayebi teke mabele eza ya banzambe
ndeko na mobali azoboya koyoka ngai nazomona vraiment ke azomikotisa na libulu pe moko azomindingi amizimbisa amizipa papa saloro moko posto pe yo ndeko na mobali aza koinsiste azoyoka nga te nyonso twanaka mpo asala libala na comprendre eloko te donc mariage kaka oh nani naza nsima na ye mpo na kotindika ya asala buzoba wana naza sur ke oyebi ke oyo yaza na oyo esengeli asala naza vraiment touché papa nakoya merci papa roi na ngai igwe oh igwe prince akomi kizengi o igwe prince akomaka kizengi prince aboyaka koyoka bayebisaka ye mabele oyo eza ya bakoko prince alobaka ye akoteka yango nini ekomeli ye asali nini o nini ekomeli mwana nga mobali yango nde tokuti ye alali ake na mabele ya banzambe alobi ateka yango bapekisi alingi te donc osekaka exécution ya makambo olingaki osala yayo misali boye mpo na nini ali bomeme kuna botya ye kuna ayokaki te botya ye kuna olingi osomba congélateur biloko ya ndako Credit Shop ya Afrika epesi yo opportunité oh na père de moi nanga mobali o na père de moi nanga mobali azangi koyoka mama biloko naza na nzala fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville fidèle d'histoire partout avec moi votre humble serviteur zilizela nanu nazwa biloko mosusu Ijooma ma princesse omoni makambo osali nasali ni princesse oh princesse na ngai nini yango ezoleka oyebaki ke mwana aza mfi moko mabe aza malchance mpona ndeko na ngai ya mwasi aza malchance mpona ndeko na ngai ya mobali ye nda pousse ndeko na ngai ya mobali ateka mabele ya bakoko banzambe pour ke asala mariage na ye sikoyo ndeko na ngai ya mobali akomi kizengi sikoyo ndeko na ngai ya mobali akomi kizengi kaka cause na yo oh princesse na ngai nazomona eloko te ya mabe eza wana soki ndeko na organiser mariage ya monene en plus azokobala jeune fille moko aza na famille riche enokwa dawer okosi yo ndo tindiki ye ke ateka mabele ya bakoko mais mpo mango eza nini soki ateki siko mabele esali nini boza okura te boza okura te prince akomaka kizengi nzambe nini yango boye non oyo eza mobali oyo nalingi nabala te oyo eza mobali oyo nalingi te amonaka prince kizengi akimaka eske yo baolingo na ndenge solo landa filme oyo mobali oyo yazobomela nzoto mobali oyo azobomela idioma mobali yango oyo akomi kizengi eske akolinga kaka prince eske akolinga prince te kolela te mwana nga mwasi ezala kimia ekoleka akokoma bien kolela te mwana nga mwasi pardon nayebisaki yo abandi kolela azolela kaka yebisa ngai ozolela mpona nini nani yango asali oyo lisusu mabe ozolela mpona nini mobali na ngai eza na eloko moko terrible ekomi lelo oui
eza nini prince asali nini oh tikolela o prince asali nini ça va ekoleka mwana nga ya mwasi kolela te prince asali nini loba te oh zala calme mwana nga ya mwasi zala calme kokele koleka Crédit Shop Africa solution ya stabilité ya bandako na bino ndeko na mwasi a décevoir ngai ya mobali a décevoir ngai na kwa banir ye papa okolo ba makamba bongo te na minute oyo papa kosala bongo te nalo ba bongo te pona nini te na bondela ki nalobaki na ye mais ayoki nga te abimaki gangi papa pardon na bondeli yo nayebi oyo asalaki naza contente nango te mais na minute oyo papa eza ke toluka to réfléchir tosala nini tokosala pour que mama na ngai ya mwasi oza ndoi ya mama na ngai nalingaka yo makasi mais buzoba na okota te na mona baroi bazanga baheritier ese naza moto ya liboso nakoabanir ye naza roi azanga héritier te nakopardonne ye te papa pardon papa koabandonne ye te papa azaka mwana yo solution mpona kosomba biloko ya ndako eza kaka na Crédit Shop Africa Crédit Shop Africa ezali solution mpona kosomba biloko ya ndako ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tala ye nazondima te asali nini ode nzinzi le voyage azalaki awa mpe akei alobi banzambe nde basali ye boye mpo na nini onowu me nayebisaki yo mwana mobali oyo vraiment atelemeli banzambe azalaki teti majesté ntango mwana ngai ayebisaki ngai nandimaki te nakanisaki eza bablaki mais eza vraiment grave oh nzambe o est ce que banzambe nda bakosala prince bongo abuki oyo alonaki nzinzi oyo aza teti akufaka na komba mais mpo wana ezosala bongo eza bafrappe ya banzambe ezobangisa vraiment aperdre vraiment raison na ye wana ngai Crédit Shop Africa ezwami na Avenue Mai Ndombe numéro 27 Wenze direction Maison Mbungu na commune ya Kitambo référence école Petit Lutin oza mobimba Crédit Shop Africa epesi opportunité ndeko na ngai mwasi yo moto ozolanda biso mpona kosomba biloko ya ndako olingi osomba baventilateur yaya naza na nouvelle moko ya mabe ekondima te nini yango eza concernant prince eloko moko mabe ekomeli ye eloko ni ekomeli prince yebisa ngai nini ekomeli ye ono igwe nakopesa basacrifice mpa ya banzambe na proposame mpa odetidi ata soki bakorestore mwana nga mobali te me basauve ka vi na ya kufa nde te exactement wana ngai vi na ye esengeli ezala sauve me nazomona raison te oyo nakosauve vi ya garçon wana na ntango nayebisaki ye abai koyoka ngai amonanga imbécile nayebi eza pasi vraiment kosala likambo ya bongo mais tala odela yango aza mwana mobali aza mwana na yo moko makila na yo fo yeba eke ye nda kozala roi ya lobi esengeli osunga ye kaka azaka mwana d'accord
eza vraiment mawa pe pasi makamba boye pende comme le prince oyo vraiment tozokanisa lokola mobali ya mwana biso tozobetela tolo yango nazo comprendre yango moni ke naza na soni koleka na quartier d'ailleurs tika nayebisa yo nazomona eloko moko te importance na kati ya garçon wana toperde ye alingaki nazala mobali moko ya malamu mpona mwana biso ya mwasi o exactement alingaki azala vraiment en tout cas na bandaki kosepela mpona libala na bango namona ngo mpenza mbala ebele na bandoto mais likambo ekomi vraiment eza vraiment pasi nzambe o nzambe mpona opermettre likambo boye fidèle story na Kinshasa na Brazzaville nazo comprendre te asali nini kaka bongo ekomeli kaka bongo Tijoko tika ko traiter nga loka princesse Tijoko oyebe ekomi ndeko na nga ya mwasi tika kosala samba loka neti oyebi te kanga munoko na yo obande koya na ndako obande koya na palais royal komona prince sikoyo ko maladi ozoya te oyekoranda te visite te yaya nayebi te ndeko ekobisaka siko yaya nayebaki te naza désolé nazokende amona prince awa ko prince akomi na pasi basi mbale babanda ekowelela ye nani akondima pasi ya prince nani akotikala na prince nani mwasi malamu film oyo kitoko ijoma ozo mpona nini oabandone prince alukaka teka zamba ya bakoko mpona yo po asala mariage na yo princesse mwasi mobali oyo namoni wana aza mobali onga nalingaki te nazoyeba te nazo reconnaître ye te nazoyeba te maladi nini ekoba te obeti ye en tout cas wana eza ye te donc po aza maladi yango sikoyo abandone prince ni yango komeli yo princesse oyebisi ye ke aza ndeko na mobali kende kuna sala nyonso kosala mpo na ye nga na okende kuna te ijoma nazoblame yo te nazoblame stupide ndeko na nga mobali oyo azosalaki relation na yo princesse na nga ondimela ngai mobali abongo na okende nde wapi moto akomi ne kizengi oni nango boye alobi prince akomi kizengi aokende na ye wapi prince na ngai osali nini o nini nango ekomeli yo prince na ngai nini ekomeli yo prince nalingaka yo prince oza nyonso mpo na ngai prince na ngai prince na ngai yo bolingo na ngai eza vrai te bafidelia boza wapi na bafidelia na prince na nga prince pardon yebisa nga nini ekomelaki yo oketi tuna prince salaka pasi ndeko na biso ya mwasi alelaka awa nde toyeba bolingo ya solo eske yo balingaka yo na bolingo ya solo to mpe na intérêt basi mibale bazowela prince prince yo akoyi akomi kizengi nani akotikala nani akokende filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali fidèle d'histoire partout fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville
Ichoko tikolela. Ndenge nini? Tika kolela ichoko. Maman. Oh, qu'on reconnaître Prince Théo. Maman. Oh, qu'on reconnaître Prince Théo. Prince a changé. Aza Prince on a linga qui Théo. Oui, c'est bon. Et ça vraiment choquant. Et ça m'a passé vraiment. Mais Seigneur doit apprendre à se calmer. Maman tika, nagogo gade, Prince nanga, nazogo gade ke Prince on a linga ki akomi boye, maman. Tango na moni na condition ana. Nalela mama. Oh Zamba centre, oh Mosala miséricorde. Prince Abika. Ma fille, c'est bon. Yakatoke nandako. Non maman, nako yatiko yote nandako. Oui na yebi kidogo. Aya pardon. Nazape na besoin na yo. Toko luka solution Prince akokoma bien yaka. Toko luka solution. Mais oyebi ke naza cause oyo komeli Prince yo pona nini? Naza cause penza. Ngana pusaki asala cérémonie ya munene ya mariage. Ngana na ebisaki fateka mabele wana ya banzambe po asala pona nini ngo bado sama mabungu. Atuna tinga mariage nini nalingi ezala ngana ebisaki ye asa mariage ya munene nasala nini donc oyebiseki ateka mabele bakoko pona nini ese yo moko pendo komona tekeza mabele bakoko ya banzambe mais aetuna kinga kanga munoko na yo kanga munoko banzambe baza na kanda po yondo tindaki ye akende koteka mabele wana ese mabele wana bateka kango donc po basala mariage na il faut bateka mabele banzambe ese na siko na minute oyo Prince akomi kisengi akobala yo mama siko na sala nini tango ya tuni ngai na pena lobi kanga munoko na yo zoba mwasi donc po na yo po babala yo fo bazwa penda mabong donc ozali boma donc en tout cas oza zoba dukolo zotika vraiment que Prince akoma penda kizengi oza zoba ya mwana penda. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala
musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidèle Move Production, nous sommes là pour la spot publicité et à qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala. Yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper ça cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé-Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les caca chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Ah, Nana, boye malamu, boni yo, très bien maman. Hey, boni ba parana baza bien penza, maman. Est-ce que mon nom c'est azawana? Na mele ke loro moko azawana te. Donc me mele oloko oyo, oui na me pourquoi zamba? Ne. Pona nini oza komitungisa pona ye? Eloko yo koko teka ngopo zimbongo. Maman, na bominya mao sebe mbimba et na préparé oyo spécialement pour naye a ko sepela nango ndemela ngai. Merci beaucoup. Na yango a ko apprécier ngo nayebi. Bien sûr maman. Nana. En tout cas ça itamula yo zomona na te. Ah bien sûr maman oyebi poni nazo yate. Tido malingi ngai te yango nazoya te. Donc alingi na ye prince maman nalingaka ye
nalinga vraiment na mwasi nayebi okoko ebisanga te nayebi mama pardon sunga ngai sengela ngai pardon sola vraiment pour naye nalingi vraiment makasi bono mwasi problème ezate na ndimisami ke na kosola naye pe na kosolaka naye toujours d'accord maman pesa ye oyo dalu Crédit Shop Africa epesi opportunité ya kosomba biloko ya ndako ndambo Crédit Shop Africa tolobi boye olingi okoma partenaire olingi okoma revendeur olingi ozali na kabine na yo ozali na maison na yo yo po banda koteka biloko ya Crédit Shop Africa benga bango na 084 74 447 direction générale ya Crédit Shop Africa ezali na Maindombe numéro 27 quartier Wenze direction Maison Mbungu na commune ya Kitambo référence école les petits Lequin oyo kosala nini awa princesse naza vraiment na pasi na motema mpona ndeko na yo ya mobali tikanga na vanda na ye do yo pendo lingo tikala na prince oui nalingi na tikala za garde na ye tidogo ndeko na nga mobali akomi kizengi azotanga basoyi oza siri na oyo ozoloba oui naza siri princesse idogo alobaka ngai ok landa ngai idogo alobaka malgré prince akomi bitanga soyi akomi kizengi ngai kaka na prince l'amour n'existe pas mais il y a que les épreuves d'amour ndeko na biso ya mwasi alobi ngai prince atanga soyi to atanga soyi te nalingi kaka prince na ngai naza wana mpona koprotege yo boni yo ok ndeko nango ozotala filme oyo eske yo oza na niveau ya bolingo oyo mama sango eske yo olinga moto boye merci na bafide bien merci na bafide bien na nyonso fide d'histoire yango oyo bozotala to bozotala te fide d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville, fidèle d'histoire partout, le grand chasseur, Napesio Mbote, Napesio Pembote. Outi wapi? Olingo ibapona nini? Mais pour ani nozolo bilanga na to ya bouye. Est-ce que naza kitoko te? Est-ce que na kokina yote? Pardon maman, nalingo loba nanga te, tika na ebisa yo. Osolo ba nanga de makambo yo. Oui, ebisa nga déjà que na niveau na yote. Est-ce que yo za la prince na loba na mbongo te. Ata soki na loba ki yango. Na retira ngo sikoyo. Et ko changer nini? Pardon. Olobai ke olinga ngai ndimela ngai ozamna bolinga vina ngai nalingi tetika nalingi bongo te naza ba sentiment pona yo tidoma na boyi pardon nana na biso vérité nalingi yo na moi c'est comme on a eu ma caméléon ya chanjaka alingaki prince a komi kizenga bongoli abongwani akobi anana oui ayaki na nyama awa nyama zamba
Maman sengolo zongisela yo. Yebi c'est vraiment que naza intéressé teo, intéressante teo. Ti dogo. Nazo comprendre te pona nini ozolinga mombala na te. Mombala naza vraiment bien pona yo. Maman. Et Seigneur l'accent chanter ce pas moto mosusu ngai déjà na pona prince. Naza na ba sentiment ya prince. Na linga ka prince na okabola motema ya prince na ye ndenge nini. Ah, prince kaka moto wana. Ozolinga ka prince. Prince a intéressé na maman, prince a intéressé na moto te. Prince motema laisse pas nanga. Mona mosal miling c'est pas prince makasi yemoko. Alors, sikoyo ndenge prince a comme siko kizengi. Ozomona te ke comme siko temps o pesa ana chance. Maman, pardon. Naza envie à discuter makambo te. Nalingi te ke o pousser ngana lingana na tango naza mukolo naza capable ya ko résoudre ba posa nanga ba désir nanga ngamoko nazomona futur moko pa na te nazomona ke prince ndaza pona ngai fidèle story na Kinshasa fidèle story partout Mona mwasi a desidaka boni demoiselle oh wana ngai mbote et ça vraiment gentil koza pso ya mwana nga mobali et ça rien de papa et ça juste kina linga karwa oui nazomona naza vraiment reconnaissant gentil vraiment ya koza pso ya mwana nga mobali. Est-ce que nous sommes bien pour naïe? Oui, naïe, bité.